Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba Fidèdia, merci na ba Fidèdia nyonso, Fidèle Story yango yo. Bozota lato, bozota lato. Toye lisusu na deuxième partie ya film na biso motema ya moto. Film oyo eza kitoko, film oyo bato ebele babengaki ngai ba Fidèdia na ebele na ba Fidèdia ebele ya Brazzaville pe ya Kinshasa, balelaki esalaki bango pasi komona mwana mwasi kitoko boye motema mabe, abomi yaya na ye pona mobali oyo boza komona mobali yango pena no alinga yete, anviaki bozwi yaya ekoma yaye. Tolanda film oyo na bokebi nyonso, Fidèle Story toza pe tokozala toujours. Film oyo eza kitoko, film oyo eza gu ba Fidèdia. Tolanda film oyo na bokebi nyonso ya leki yeyo, mwana mwasi oyo bomoni ndenge boza komona ye awa aza mutu ya kokufa, ndenge boza komona ye awa leki na ye ya mwasi abomaki ye, leki na ye ya mwasi abomaki ye, aza mutu ya kokufa me alati kaka nzoto. Tolanda film oyo na bokebi nyonso, film oyo eza tellement goût, olandaki première partie sur vos plans de gonanga ya mwasi de gonanga ya mobali, landa deuxième partie oyo na bokebi nyonso, film oyo ekosunga yo, film oyo ezali na ba conseil ebele, film oyo eza na ba réalité, film oyo ezali na ba émotion, film oyo ebakisi pe ba tension, ndeko na biso moni ya mwasi oyo asi akufa me azongi na bomoi. Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville. Awa tomoni ndeko na biso ya mwasi na mobali na ye na chambre, baza kobeta masolo, masolo ya bolingo neti kaka bazalaka. Ndeko na biso ya mobali ayebi teke mwasi na ye oyo deja asi akufa, deja basi baboma ye, moto aboma ye azalaka awa na kati ya ndako na bango, moto yango aboma ye ezalaka leki ya mwasi nyonso wana po azwa mobali oyo a bénéficier na bozwi, alingaki yaya na ye ya mwasi akufa ke na ndako ya nganga, nganga asali te, esimbi te, ngakutu apesaki leki conseil, me leki aboyaki, leki aboyaki. Ba Fidèdia tolanda suite ya film oyo, deuxième partie ya moyo, film na biso deuxième partie bandi awa, ma motema likundu yeyo, avandi azonika bilamba, aza consciente ki abomaki yaya na ye, mais olekela eza ke moto ya abomaki po atikala na mobali, le même moto yango azofandi na ye na ndako fantôme, fantôme azokomande ye, mwana mwasi oyo akanisaka. Naebisa yo naza pena na bolingo na Monsieur Wilson, nalobi ke nazolinga Monsieur Wilson, ugoti moto penda eka siko na kati ya ville, oh yaya naza pena na bolingo na ye na osepela ya professeur moko ya bien, iba professeur baota kini wana bazalaka mayele makasi. Oh nomoni ke nazo lula ye magana na lingi ngate me na olinge deja obi netunanga nini, ugoti sala keba o sala keba, sala keba na bata Kinshasa me na moni ndake na miso no bolingo, me sala keba na apprécier yango to keba o keba komi pesa te yaya tika na mi pesa o,
Ugoti keba, Ugoti yo, bolingo koboma yo, olingi bolingo makasi, tambola kuna tokende, Ugoti azokanisa, yaya na yosala yo manzaka, Ugoti azokanisa ndenge bazalaki, bolanda histoire yango yo, histoire ya film nde yango yo, olingi olanda histoire oyo, abonnez-vous massivement na Fidèle Dimove TV, chaîne YouTube na biso, okulanda ba film oyo en intégralité, eza 5 parties, olingi ozwa yango koleka avant na télévision, eleka beta Fidèle Dimove TV okozwa ba partie nyonso to eza déjà kuna na kati, awa Ugoti azobeta lisolo ndenge bazalaki na mboka na yaya na ye, ambiance familiale, mwana mwasi oyo bozomona yaya na ye, yayo abotami tata na ye moko, mama na ye moko, baza famille, mais yaya akoma na bozwa bala mobali ya malonga, leki oyo bozomona na liboke ya rouge na mutu, akoteli likundu, motema likundu, akei koluka ba poison aboma yaya na ye, esimbite akeete epai ya ndako ya nganga, epai ya nganga, na ndako ya nganga esimbite nganga kuta pesaki ye ba conseil, abomi yaya na ye par force, apanda yaya na ye na pasi ya kobota, yaya pe molimo tetu, azongi susu na ndako bazo vivre na yaya kufa mais aza na bomoi, donc ndenge aza wana azomona moto bomoi, moto kokufa, mwana mwasi ezolekela ye, film oyo eza vraiment kitoko, film oyo eza gu, awa mwana mwasi azokanisa ndenge nini bazalaki na mboka, harmonie familiale, tolanda yango na bokebi nyonso. Grande sœur, nalobi kaka bongo, yaya yo wana pe aye, yaya azangaka chasse te, yaya na bango oyo ya mobali, yaya yo aye, ya boto li chasse, amuta kolinga, yaya, somi mabikemba, yaya vraiment mabikemba ngo penda ya bien, eza de tonda, eke otia kuna akata ndako, naza bien, naza penda bien, vraiment, na ebe kokolia makemba, yango na memeli ndeko na ngaya, mwasi makemba, oh, merci yaya, merci yaya, vraiment, moto nange eza libanda, na ke osa suba pousse, na yana tiro ka makemba, merci. Oyebi il faut que na travailler au bino bolia o mama akufa papa akufa na tikala ka na bino na kobunda po na bino grand frère na motema ya bolingo grand frère atikala na ndeko na ye ya mwasi na kade na bango cadette na bango batikala ka bango misato grand frère azwaka soin na bango na moto na ye nazokanisa vraiment ninango boye ya na nga mobali comme tungisa mingi boye te oza ko travailler durement pour na biso oyebi ke ba effort nazo sala esengeli na sala yango bo condamner nga te esengeli na sala ba effort pour na bino boza bandeko na nga ya basi papa azate mama azate soko suna sali te na usapo na bino donati kabino boko bandumba boko de koluka mbongo boko ba poster bo pesa zo pa mbali no sotu non nazana pona bino nakobunda pona bino ndeko na mbali pardon tika vraiment kobunda bongo tina bata de nuit boy ata yo moko vraiment lobo zongi 0 heure eza kitoko te bakosala mabe ata mbongo ngo yo ke koluka pardon to na besoin na yo pardon ko yaka butu te pardon yaya nazala kondima ke nazala kondima eke nzamba kosunga nyango moni ke nazobunda po ke nasangisa mbongo nalingi ke omona penda omona miso na emona sosi nanga penza ke tomona biso sotu omona biso ndeko nanga mobali na yebi oyo sala toza na souci pe biso to kende kwa mona momoni sikoyo
naza na besoin mona yango mona zo sala nyoso boko na ndenga pona nini ndeko na mobali to condamner yo te meto lobike salaka maison ngaka pe na ta malamu hein pardon vraiment toi na posa na yo soki siko yo okei toko suka ndenge nini ata tozu ya muke wana tika toliaka ya muke ndeko nanga mobali pardon toi na posa na yo jour wana babomaki moto na coin kana coin oyo yaka wana pa susikaka moto yango mona aza na souci pardon toza na besoin na yo yaya awa ogoti azokanisa harmonie ya famille camarade ogoti yeyo yaka batango baye oza sérieuse grande sœur nazoya ogeti okiabi tozosola masolo ya famille yo ke na yo tika ye akende aza grande fille akende wapi akende osala nini tika ye donc akende sikoyo akende akeluka mbongo esene soki kolukela mbongo ogoti ye yo kamaradi na ye ya bomwana oyo bakola na ye mpona oza bongo oyebi yo mpe nazo comprendre yo te nazo comprendre yo te mobali oyo alingi yo mpenza ye wana kamaradi na ye alingi yo me nde nini yo ozolinga ye te ozolanda mobali oyo alingi yo te aza te na besoin na yo te ozo comprendre nga te nga nalingi nde William wana nazosepela na ye naozela aloba na nga atake je nga mona bakisa thème donc je na ye nga mona bakisi thème esali je t'aime donc mais azoloba na nga te so camarade na ye wana nga alingi na nga ye te mais azolinga nga azobisanga ke naza kitoko azobisanga ke oyo naza bien azobisanga ke oyo naza na poitrine na bien azobisanga ke naza na nsima bien ese nga naza na posa na ye ese nga naza posa na ye nga aza posa ya monsieur William nasepe na nga na ye te yo obengizanga somi na ye bakimama linga oyo alingi yo tika oyo azolinga yo te peut-être aza na bagu na yo te peut-être aza na baambition na ye mwana mwasi amitikaka to misopi eza kitoko te mbala ozo na valeur te nasi nayebisi yo pardon ya tikanga na misopa etali yo te tika na misopa na ngai nalingi na ngai ye etali yo misopa te misopa na moto alingi yo te okoni okwama encore bolingo so moto alingi yo te okozala baeffort oke na gauche oke na droite okozwa résultat te o linga moto oyo alingi yo yaya omoni mpenza te ke moto alingi yo aza posa na yo mpe azolobaki akende na ville baza na mbongo komona bango bongo te bayika juste koinspecte bayika juste kosala na biso baexamen baza bato ya mbongo landa mwana mobali wana est-ce que vous comprenez ngati nazo comprendre yo mais je zo comprendre ngati nalingi na ngai ete ozo comprendre te motema na ngai zo sala na kati oyo zo loba na oyo zo mona nzambe osunga ugoti azolinga banda kolinga monsieur oyo Wilson monsieur Wilson azali enseignant monsieur Wilson azali bato bakendaka na ministère kosala bapoint kokalkule bapoint ya diplômé monsieur Wilson ayaki na mboka oketi akoyaka bolingo na monsieur Wilson mais monsieur Wilson alingaka oketi te tolanda est-ce que eza réalité nalingi yo sikoyo nalingi yo koma mwasi na ngai yo nalingi yo nasepeli yo monsieur Wilson ayebisi nalingi yo lioka oza vraiment kitoko oyebi en tout cas baluka on atala yo bien moi c'est kitoko boye bino keno na ville sinon na keno na ville na memona ndako na nga kitoko na kolakisa ba camarade na nga na koyebisa ministre ke mission pesa kinga na accomplir ngo tolanda film oyo eza ndoto to eza réalité tomoni ogoti alali est-ce que ya solo ogoti popo na nini zela okanga nini pone osokanga popo nini na musinga so yango ni sokanga
olamusinga na pongi na nazota ndoto na ngai bien pona olamusinga na pongi donc yango lisondo ozokanga ganisa na wabuye ok kota na ndako zombongwana ke sombela nga makemba na obike na leka makemba kesa noki ke sombe makemba sikono tindikinga mwana mwasi atindikinga c'est la grand frère aya na koyebisa yeke yo ogangelinga pe otindikinga ye nayebi tokoyeba wape mayele na classe te ngamu nasela ko ba devoir mais nazoluka mbongo te nazoluka mbongo zoloba loba mbongo po nini donc ozoganga likona nga yo penda donc eza faute na ote eza faute ya nzambe ndenga permettre ke na koma aveugle yo penda mwana ozoloba na nga obosani penda nde na betaka yo obosani bonga esenga na lobike yo koma aveugle esenga na fingi oza aveugle mais nazoloba nde sikoyo nazoloba yo mpo ozoloba problème eza te nakomona kaka ogoti longwana kesomela bakemba longwana mfimbo ko mabe kede sanoki kede yo nakobeta yo ogoti ayokeli ya kanda pona nini abandaki kolota mesi Wilson na ndoto eza bandoto mosusu balamusi ndeko na ngai est-ce que c'est komela yo ozolota ndoto ya bien motalamusi epesi okanda ogoti azolinga mesi Wilson consciemment mesi Wilson aza na ye innocent oyo bozomona na katikati oyo yende azolinga ogoti alingi ye te oyo asimbi fimbo azolinga ogoti alingi nde kaka Zubi Michel pe alingi na ye te est oyebisaki eyebi ke nasepeli na baexamen na yo oza un peu na bapo ya malamu yebisanga en tout cas profitez o camarade bale yango wana profitez camarade bale yango wana ninango zala kalme nga moko na koloba ninango ngoloba naloba na place na loba mala moko bien omoni ndeko na nga azoloba mamoko eza baparabole eza bamuka ya famille oyebi nga mpenza baexamen ozomona wana nga mda asalaka te nga nasalelaka yo loba na asalelaka yo nayebi ke bapo oyo mpenza yo to ndoko osala ngo yoba yebisa biso ndeko nani asalelaka yo aza mosi baza mwa mbali otaka nayebisa bino verité oyo eza ndeko na ngai ya mwasi nde asalelaka ngai mais aza aveugle il y a 3 ans. Donc azaki na université tango aye congé bandeko banda ko bundisa nga ayaki apekisa bango babetaka likofi yango ekomisa aveugle oui eza ma histoire moko bien eza ma histoire moko choquant ndeko na biso wana aza na aveugle aza universitaire mais aye awa mbala moko akomi aveugle yango atikala oui akoki kosala baexamen soki aloyebi so likambo oyebiseka likambo akosalela yo aza mayele makasi yaya na biso wana oui donc ser na nga mpenza ese nakomona ye aza problème te azali na ndako donc nalobi lelo te nalingi ndaka namona ye botala place histoire ebandaka histoire yango ogoti azobeta ogoti moto akutanaka na mese Wilson moto ya liboso yaka tokende ozo rêve boye ndenge nini ogoti alingaka mese Wilson mais atikala jamais koyebisa moto Wilson ke nalingaka yo tolanda filme oyo mese Wilson pe bayebisi ye ke bapoigno surtout oyo goti azwaka eza grande sœur na ye oyo nde moto asalelaka ye mais Wilson azokamwa ndenge nini aveugle mwana mwasi aza aveugle asala ba devoir oyo ezopesa mwana mwasi bapoint ebele azodistingue na kati ya ekole tolanda filme oyo nini ekosalama awa ugoti azobeta lisolo azokanisa ndenge makambo ebandaka ndeko Wilson pe yeyo atiki mutuka na ye kuna azoya azotambola aza inspecteur ayepona examen ya bana na village monsieur Wilson boni ogoti boni yo
na moni boto kotoka mai. Oui. Nani yango? Quand c'est nga na ebisaki yo. Oh, OK ti. Yango nde ebisaki nga. OK. Boni. Oui, ogoti. Ozolo bananga ebisinga te. Non. Ayebisenga ka bolamu na yo. Ayebisinga oza malamu, c'est là que ba devoir. Ayebisinga oza très gentil, oza très belle, oza makasi, oza intelligente. Donc mais aux maté condition na yo PC maya mema, hein? Mais aboya ki, aboya ko tika na ndako ya bika mema mai. Non, ya tika na memela yo te. Tika nga moko na mema, na lingi na oh pardon. Tika nga moko na condition na yo ko mama iboto ko kweya. Ozoma tika na memela yo. Non. Tika nga moko na mema o, tika nga moko na mema. Nga moko na lingi na mema o, pardon. Nga moko na ya ko bla musika, ka mete na ko mandako na oti musika nga moko na yebi. Na yebi ke yo moko za posa ko mema. Mais tika nga na memela yo, pardon. Pona lelo, monsieur, Monsieur Wilson, ngai na kotia ngo na mutute me na ko memango na maboko tokende. Toke. Tala rencontre ya Monsieur Wilson na ya Ogoti azalaki na bolingo ya Monsieur Wilson mais azalaki na courage te ya koyebisa Monsieur Wilson ki na lingi yo. Ndenge nini ya koyebisa Monsieur Wilson ke na lingi yo na tango ya azali mwana mwasi mobali nde alingaka mwasi Monsieur Wilson yeyo inspecteur batindaki na ministère ya éducation na ministère ya enseignement supérieur aya ko inspecter ba diplôme ya bana examen d'état Monsieur Wilson tango ayaki ayeko trouver que mwana mwasi oyo aza mayele a intéressé ki na mwana mwasi na ndenge ya mwana mayele donc mwana mwasi aza ko intéresser Monsieur Wilson na ndenge ya bolingo ya Monsieur Wilson et kozale pa ya nani tolanda film oyo na bokebi nyonso. Merci na ba fidèle nyonso fidèle d'histoire yango yo bozota lato bozota late Monsieur Wilson yeyo nde ona mobali. Merci vraiment ndengo sungi biso to sepeli. Oui, ça nango vraiment important ya koloba. Merci. Ya ko vanda. Ya te za bien na temi bongo. Oui, ça si oui. D'accord. Dama ona kacha ndako. Gota zana esengo. Gota zoma eti nzambe aye. Oza vraiment kitoko. Ibandi. Waouh. Merci vraiment. Et Zalinga bien. Merci vraiment. Ndenge o ibisanga kenaza kitoko. Mais de Wilson, yebisanga. Oza moto mwindo beza mundele. Non, naza nanga africain, naza pe Nigeria. Oui, oza Nigeria, oui. Vraiment, na sepeli vraiment ndenge oza Nigeria. Mais ngape na sepeli na sourire na yo. Oh, vraiment, isalinga bien. Histoire bandi awa. Monsieur Wilson asisi. Monsieur Wilson. Na memelo nini? Non. Memela ependa lo sonap soso. Lo so soute na kuliate. Non, esinge skona kende. Oh. Na koleka lobi na ta la grande sœur. OK. Vous assure. Oui, na komona lobby, na komona lobby. Oh, nazoya. Est-ce que vous assure ko le côté non, naza sur na ke ya lobby na ko ya mona yo na ko le na ngelo côté ya komitungisa te. Na sepe kande na ede bino, na sepe ndeni grande sœur avec la maman kilo bongo. Moi te za kitoko te. A grande sœur, grande sœur zawa. Grande sœur. Aza vraiment kitoko kondima te soko moni. Mais na ko moni long na ete, mais on a sepe pa na ye. Ebisinga ke aza célibataire on a sepe pa na ye ka yango wana. Pe aza susu Nigeria uti Abuja.
vraiment aza gentil amemeli biso mai depuis kuna tiawa histoire yango yo tolanda histoire ndeko na biso azobeta histoire ndenge makambo ezalaka ndenge bolingo ebandaka ndenge akufelaka Monsieur Wilson awa tozo comprendre que mwana mwasi azalaki na simple lève osilisi vraiment ya nasepeli vraiment vraiment nzamba oza lokumu Hugo nazo sentir que Wilson aza mutu moko malamu nenga nayeba est-ce que omona yo wapi no azaka mutu malamu te aza pe kitoko na banda ko sote pindo mona ye omona ndenge aza mbali moko kitoko miso na ye zolo na ye munoko na ye aza vraiment beau Hugo Chi donc ozo ko affirmer pena que aza kitoko aza beau oui Nzambe Nzambe penda sala ebia oui ya Nzamba sala kitoko Nzambe penda ebo sala o Nzambe penda sala bien ezani nango eza madesu madesu OK tini nango na yo ni nango na yo lobi penda kolingilo baya ni tozola ndaka ozo naka mombala lingi yo te akudo oyebike Monsieur Wilson akomi koya kotala grande sœur nanga en tout cas naza koapprécie mpenza présence na ye te na maso na grande sœur nanga engoloba nini nazoloba ke relation na bango mibale nazo comprendre te ok yoka Monsieur Wilson ayaki penda azwi ndeko nanga mwasi bakomi kotambola na ye bon oui atambwisi ye na mutuka na ye mais baza juste bami eza coïncidence c'est que na nzela na yo bayebana oyoloba nini Wilson aza na intention mpona ndeko na yo ya mwasi nayebi te vraiment soki ozo comprendre nga ndenge nini ya koza na intention ya ndeko na nga ya mwasi nga munalingi ye na yo lobi na ye te yo lobi na ye te mais yo lobi na ye te ze ya za ba sentiment na ye ya ye ndani yo koyeba ba sentiment na ye peta sepena ndeko na yo ya mwasi tika bango landa o ya lingi yo mais za makambo peut-être na nzela na yo fala kutana Monsieur Wilson ozo comprendre te ozo comprendre nga te mama toke ndeko lia pardon makambo no na lingi yango te baya pardon nalingi na makambo na yo wana te Fidèle Story na Kinshasa Fidèle Story na Brazzaville Fidèle Story partout yaya mwana mbali oyo aye lelo awa aye pona ndeko na biso ya mwasi biso pe toboyi te toyambi yo yango tolingi toyeba boye na yo eza pona nini ogeti yebisa oncle na biso yebisa ye boye ya mbali oyo aye pona nini ogeti loba grande sœur oyebisa ki ye nini loba te ogeti loba okoluka ba problème te o oyebi nayebisaki ndeko nanga mobali naza na zemi o Fidèle Story oza na zemi ya nani naza na zemi ya Wilson bafidèle botala epai histoire ya haine bandaka esika eutaka Wilson atiaka yaya ya ogoti zemi tokoki jamais koéchapper na conséquence ya oyo tosali oyo esalami déjà vérité ezaka ki nalingaka ye ya solo nalingaka ye mpena tolinganaka nayeka pour ke tosolola tobongisa nazwa mwasi nanga
na signé ba responsabilité na nga lokola mobali. Ndenge nini ndenge okosala bongo na ndeko na nga ya mwasi. Naza vraiment désolé, mais aza ndeko na yo, aza famille na nga te. Yo kozaka élève ozoloba nini? Est-ce que fille moko penda ya aveugle au sente ye yango ozobisanga bolingo? Oncle a profité na nga te pona aveuglement, alingaka nga pe nalingaka ye. Est-ce ozoko imagine yango? Ozo imagine yango? Eza makambo ya lobaki depuis lobi azo bape yango ka sikoyo kema mbala na lingi ye ba lingi monsieur nabite ko mona so nani moi moso o tezem okobala obi ki aza aveugle oza na besoin te ya ko rappeler nga mo na yebi o na sali yango moni na ye nakutana na bino pe na decidaki deja ke nakozwa ye na mwana na nga tokende na ye na kobala omete na pesi la bague ya fiançailles na fiancé déjà donc nalingaka ye. Donc zemi na ye ezalaka juste ko compléter mais bolingo eza oui bolingo ezali on a proposé ki ngai depuis lobby mais oyebisaki nga te mpona nini naza vraiment désolé ki nanga mwasi nayebeka ke na koyebisa yo mais zemi nde esaleki makambo ekoma pressé. Alors tokotindela yo facture okobala ye na ndenge ya bokoko na ndenge ya mboka okopesa makambo esengeli oyo tokosenga yo okopesa. Oui papa nakopesa naza pre ya kopesa oyo bokosenga na kopesa yango na okakula te nalingi mwasi eza mpo na aveuglement te na profite na ye te bolongola makanisi wana nalingi ye penda. Oui ndeko na nga ya mobali komitungisa te nayebi mwana mobali oyo nayebi toyebani depuis kala nazo comprendre penda bino te bolanda sûr que bolingi ye penda mwasi aveugle. Est-ce la baventure ti yoka na bisabino nayoki bino nayoki oyo bolobi mais nayebi namoni ke eza blague te o soki vraiment makambo lobe eza vrai nakoguide yo nene okosala pour que makambo so ezala bien na banoko na bapapa kulutu bandeko surtout oui naza prêt guide nga po tosilisa makambo nazwa mosi na ngai nakende ville déjà mamba diplôme esili. Oui kala mingi te nakoguide yo awa monsieur Wilson atiaki yaya ya ogoti zemi ekosalema ndenge nini yeyo abetaka lisolo ndenge makambo esalamaka a partir ya wana ayaka Kinshasa nakanda yaya abotolaka ye mobali mais yaya pe innocente ayebaka te nini yango ekomeli yo yunons nini yango ezoleka na yo madame aza na besoin na yo yango na mono zo rêve yango na beti yo bongo pour que okende na boyo kweya pardon yo zo kweya pa pamba oza na liboma yango na siminga ezala mbala suka ale oza liboma lokona ezala mbala suka soko mekili suna ko beta yo zoba okomande na chofaka bana misala pe ba pusa mutu aza na bakanda na ye abomaki mutu po atikala na bolingo ebebeli ye tolandi biso surtout makanisi ndenge ezalaka eza pe faute ya grande sœur te grande sœur ayebaka te ke ye aza mobali na ye azalaki mpe mobali na ye te eza pe faute ya Wilson te Wilson mpe alingaka ye te ezalaki nde bapense ya mwana mwasi ye moko akufelaki Wilson Wilson azalaki na ye innocent grande sœur pe azalaki na ye innocente mais nzambe yeyo pardon grande sœur
Pardon yaya kobomanga ite. Pardon kobomanga te yaya. Yaya kobomanga te pardon grande sœur. Nabondeli o grande sœur. Kende kozwa bebe na ngai nalingi nalekisa ta na mobali na nga. Kende kozwa bebe sanoki. Kende ya mwese komeli yo obomi moto moto obomi avandi na ndako na meme ndako na yo ate tozomona ye na bomoto ate tazoelo na ndenge ya kolimwa ndeko na ya mwasi komela ngai okosala ndenge nini film eza kitoko film oyo eza gu moto ya motema mabe moto ya motema likundu asuki mema bebe eske bebe oyo pe akufa eske bebe oyo pe aza fantôme elekela ye merci na bafidélien merci na bafidélien na nyonso fidèle histoire yango yo bozotala to bozotala te avec moi votre humble serviteur le président fidèle du Motonzambe l'artiste cinéaste le grand manager la star du moment Ugoti azosala mwana ba essaye atala est-ce que mon président za mutu. Est-ce que moi na za mutu okufa te Ugoti filmo eza kitoko moto ya motema mabe aotala mwana. Est-ce que oyo aza moto abongo? Je dis merci à tous les fidèles de Ngaba. Oyebi ozali loko ya motuya oyo Nzambe apesanga na vie. Vraiment? Oui chérie. Ozali mwasi na ngai ya bolingo. Oui chérie ngape. Nalingaka yo na motema na nga nyonso. Yaya ngape façon nalingaka yo. Bebe nayebi. Mais koleka nga te. Naza na posa na kende. Non bébé okende pona ni tozo solola. Okende pona ni tozo solola. Tika bébé avandi kuna. Nga naza na mwasi na nga to solola. Mwana kutaki biso tika fanda kuna na leki na mwasi yo kende wapi. Olingo kendo tika nga bébé na ngina kende. Bébé pardon. Ndengo vandi na tolo na ngai boye. Ezo salanga bien. Ezo salanga bien. Hey, bébé je t'aime. Et nazo la kayo. Nakosala kanyoso pona yo. Soki esengi na paye prix ya makila pona yo pe na mwana ngai. Nakopeye prix ya makila. Soki ezaki na teka RDC. Pona yo na mwana ngai bozala bien. Nakoteka RDC. Nakopere na président Fati. Nakosenga ye pardon toteka RDC. Non chérie, jamais okoteka mboka pona biso. So teki mboka to kende wapi? Mokonza mboka osala musala bien. Sala mabongo na lingaka yo. Mama lelaka. Bébé, ozolela pona nini? Non, nazolela te chérie, nazolela te. Ezara juste sengo. Nazara na esengo. Na promettre yo kolelaka te. Loba kolela ya esengo. Mais amawa kolelaka yango te. Oui bébé, ngape. Merci chérie. Est-ce que ndeko oyo comprendre que moi sina ya assez akufa? Ba fidélien tala niveau maman loba ke loko moko alobi na lingi na kende. Papa comprendra ki te.
nini mama alobaki mama aza déjà mutu ya kokufa mutu aboma ye leki na ye ya mwasi po récupérer mobali to comprendre biso nyonso to eke leki na ye ya mwasi azalaka kaka koenvie monsieur Wilson inspecteur mais inspecteur yalingaka ye te inspecteur atikala kodrage ye te ye pe atikala jamais kobetela inspecteur lisolo ya bolingo mais juste bapensé na ye basentiment na ye tala nini ndeko na ngai ya mwasi bapensé na yo baémotion na yo ekoki koengendre lobi malheur na vie na yo tala lelo oyo abomi ndeko na ye ya mwasi oyo tozomona po atikala na mobali yango mpe alinga ye te mobali yango mpe aza toujours na bolingo na ndeko na ye tolanda filme oyo elelisi mama moko na lemba abengi ngai alobi président Fidèle naleli filme oyo elelisi ngai filme oyo ebayise nga bandeko ebele namoni vraiment ke naza na sécurité te mutu apesa confiance apesaki leki na ye confiance babotami papa moko mama moko mais leki na ye ya papa moko mama moko andimi asakrifie ndeko na ye ya mwasi mpo na mobali ndeko na ye ya mwasi mpe oyo aomonise bimona meso mutu akufa me azongi na bomoi ye moka nde ayebi ke ya na ye akufa mutu moko te ayebi ya na ye alobaki na ye soki kaka mutu moko ayoki mpe oyebisi moto ke ngai nakufa yebaki ka le même air ozoloba le même air mpe yo ozokufa toke mpe histoire esili ye azobanga kuna moye mpe aloba vérité eza te film oyo eza kitoko bafidelia filme oyo eza gu motema likundu yeyo moto ya motema mabe titre ya filme oyo ezali motema ya mutu cancer pardon kobomaka te cancer pardon mema bebe na ngai ok nazomema ye cancer cancer namemi ye cancer ye mbala ya bebe na ngai ye mbela ye bebe de moi bebe nanga alela kade segaleli tika e bebeli mbala asimoko désobé na instruction nanga nakoboma yo non kanisa nako désobéir te o na laki yo nakoma nzambe nyonso koloba nasala nakosala o nakosala yo pe ozokota ozobima grande sœur okenda kuna oza na chambre oye susu awa namema bebe nayembela bebe ngayo na misali nini ngayo bebe alela kade sogaleli dikambe sale nena yebi soka ke nalotaki ndoto tanti na kufi napesaki eloko wana mpo ndoko babetela moki tanti na kufi ya nalotaki mama olotaki nini yoka tanti aza na bomo ya kufi te okoki jamais komona bandoto wana eza mabe aza uti kobota kufi te soki papa na yo kiki ozolobaki ndeko na mwasi akufi akobeta yo mabe kolobanga bongo tokinga kolobanga bongo te mwana azobeta lisolo azwi ndoto ke tantine akufi eloko te nini yango ozokangela mwana eloko te d'accord c'est bon nini yango chéri mbongo moko eza kuna na atika yango mpo na yo fona akende osala mosala ya butu naza na bakursu moko ya butu maa bandoto yeyo oyebi ke na comprendre te
lobi penda boza na raison nazo comprendre tes raisons toza nango oyebi ndenge penda oyebisaki nga ke bazopesa essence kuna nakepa honorable nazwi 20 litres omoni nayebisaki yo honorable wana aza moto ya badon asalaka badon azopesa bato balitre azopesa kutu bato bamoto omoni onimelaka nga te oyebi ke honorable wana alaki nga nakende lobi na ntongo apesi nga 20 litres essence nayebi so nde eza bapesi nga mpe na $50 donc $50 napesi okuna $20 natikeli yo biaya o $20 te tia 25 parce que nga mona yaki na cope 25 yo nga be 25 o tia $20 sana ngulini zokisa 5 nanga oh ni nango linga mbongo bongo olinga bese zo muto kendaki ezanga ngani na yebisaki olongwa kuna na peso 20 koki basi bozala bongo po anini na peso 20 na peso 25 après sous na 25 nanga wana natika monga kolamba boyo kanisi nini 25 nanga wana ndenge nango na otia monga kolamba eza devoir na yo ata naza na mbongo esengeli nga yo moko pesa mbonga kolamba tolamba oyebisaki ezalaka bongo mama mais neza mabete ndenge nini bino basi bozalaka oza na mbongo mozozalaka mobali autaya po yolamba okolamba te sona ye na kozongisa mbongo tika na yebiso eloko moko omoni mbongo nanga eza mpo na bebe mbongo nanga eza mpo na mwana nga mbongo nanga eza te na saka wenze pardon bizaleli eza mabe bizaleli wana eza mabe donc ponda bongo soki napesi mbongo te yo kosala oyo yo te zela nasalela nakoma mobali nakende kolukela yo mpo olia 25-20 nanga na kolamba te bamama ebele baza na comportement oyo oui oketi boni mwana yo je crois que mon aza bien vraiment eza malamu je crois que nous sommes kende malamu yaya nasepeli vraiment na bébé na yo ngai pe bien ngai pe naza bien toza bien ndeko na mbala aza bien ngai pe kalami te je crois kalami na okende obota boni ugoti abengaka nga te azemba mpo na bebe ayembela bebe ndeko na yo ake na mosala oyebi ndenge makambo yango etambolaka kote soki ake te tokosala ndenge nini tokolia ndenge nini yo ifa akende mosala ezaka te yo tindelaka biso merci vraiment merci nasepeli nakozwa 100 000 na ngai yo kabola yango wi yaye ezala yaye yanga mpe ezala yanga tinda metia na bapape koma kombo oyebi bien ndeko na mbai ndenge azalaka d'accord nasepeli semeki na ngai wi nakotindela yo yango nakokabola yayo yaye mpe yaye ok zwa vraiment soin ya mwana zwa mpe soin ya bebe na libumu donc nayebi nakopesa moto oyebi nini nakotindela yo baperike eza awa nakotindela yo barobe ya babebe nga de yaka mingi nasi na bota barobe na nga ezalaki nango ya babebe nakotindela yo bye filmo eza kitoko filme oyo eza ku cancer na ye obinga obisinga na ya obina ya na to laisa bébé la bébé la kene siko keza bébé c'est bon grande sœur pas comme nyoko liawa grande sœur comme nyoko liawa filmo eza kitoko filme oyo eza gu grande sœur pardon grande sœur ko mangate pardon yaya ko mangate yaya yaya pardon nazaleki na yo kanga munoko na yo
mbala sima soki na pese ordre peut désobéir ya pardon ya ko mangate ya ko mangate pardon ya pardon na bondeli yo pardon ya pardon ya nanga ya pardon ko mangate ya pardon ko mangate ya pardon ni nango ya pardon ko mangate mbala sima soko na lobi kambo osali to ko kufa cancer ya madame nini nango na yo okomi kaka boye chaque jour agité ni nango boye na yo ozomona ba fantôme to pe ni nango film eza kitoko film o madame nazo kopate po moko ezali banda kuna o ndeko na yo ya mwasi kuna azoloba kuna o ko mangate ko sala nga mabete kaka ye moko azoloba kuna nazo kopande yete nazo ugoti ugoti azoloba ye moko oui aza kuna libanda azoloba ye moko azoloba na fantôme azolela azobisa mutalo ko bomangate ko sala nga mabete ugoti yaka wakokima te yaka wa ebisika sana fundo lekabo yo loba lekabo ye ganse yeyo badabiyeyo ganse ugoti bayebisinga ke bamoni yo zolela yo moko ngai ngala zoloba nga moko na mabele KR nini ndenge nini wapi mena moni yo siko kuna libanda ozolela ozoloba ke bomangate kosanga mabete kosokisanga boete na kozokisa te na kobalela te na kosala oyo lobi oboninga ozali boma oza maladi eza mbala suka na okebisa yo nazokebisa nzala keba na ozali boma yo moninga nazola na moni okuna oza kosiplie moto na koma nzambe madame na moni na fukami na koma nzambe afukami oza ndoki yo kokufa madame na biso mambasolo yo na moni zo kaba pom na ndako yo na moni ka zo lingo ma saba ner na ko beto mabe madame yebisa ye o mikoso tazo mona kaka azaka bongo azo matala gauche azo ke na lingo ba problème te Amos Oko kende. Madame pensez na on a émission. Moi moi ça c'est normalité. Moi même na scène pépé. Yo zoba oyo. Grâce pardon. Ozobangisa ngai. Nazana kimia te. Ozo nyokola ngai. Grâce pardon. Yaya na fukami. Ozo komisa nga maladi. Okomisi nga liboma. Na okontinue boite cancer. Yaya na mono kotala na sikoyo. Ka sikoyo komi wana bebe. Cancer. Oza ndenge ni cancer o. Tika kaneke na ngai na kende kopema na lembi grande sœur makambo na zoko kate na mona ngote na vi na nga oko kende wapi place yo soto na kende kaka na lembi na zomo na yo fantôme na zomo no moto na zoko porte cancer na komi liboma na zolinga na kufa na kende kaka oza na chance mbala sima oyo koze na koboma yo désolé naza désolé mona désolé cancer désolé ma fille de Dieu désolé bébé nanga lila kate sukaleli ili tabwezali désolé bébé
mwana masayo amona bimona monawa elegela ye moka komi aveugle moko amoni moka komi fantôme na misali nini o bebe nanga linaka te soki aleli likambo ezali epai ya mama. Filme oyo eza kitoko, filme oyo eza gu mbote na bana Congo, mbote na Kinshasa, mbote na Brazzaville, surtout mbote na Afrique mobimba pe na baibanso tout bozali na diaspora baibanso bopesa biso confiance. Je suis Serge Fidedi, le DG de l'agence de marketing et de publicité Fidedi Move Production. Fidedi Move Production, c'est l'agence de marketing et de publicité qui fait la couverture de tous les événements. Nous sommes là pour faire visibilité de votre entreprise. Fidedi Move Production, vous allez ça là reportage, il y a événement local là. Mariage ndeko na ngai ozana mariage na yo olingi ba shooter yo photo shooting ya bien benga Fidedi Move Production olingi to ça la couverture ya mariage na yo libala na yo coutumier religieux civil contactez-nous toko salela yo musala ya bien vous allez éprouver na ebembe na bino matanga na bino olingi to ça la couverture na yango contacter Fidedi Move Production toko banda bino na morgue na salle oyo matanga na bino za exposé ti na cimetière pour na kopesa dernier hommage na ndeko na bino oyo azalaki trop cher pour na bino so et surtout tolobela business na yo na interprétation ya ba film nigérien na biso tokolobela yango pe tokosala musala kitoko ozana besoin basala yo clip ya nzembo na yo que ça soit chrétien que ça soit profane tozali na ba matériel ba 4K ba 8K ezali pona kosalela bino ba clip professionnel basalela yo spot publicité. Fidedi Move Production, nous sommes là pour na ba spot publicité ya ba qualité supérieure. Ils ont dépendre na entreprise na yo. Nous sommes à votre service. Tozali pe kopesa ba formation na Fidedi Center. Na Fidedi Center tozali kopesa ba formation ya anglais. Olingo kola koloba anglais, olingo kola koloba portugais, oyo ba kolongola kola français lingala yaka na Fidedi Center. Na Fidedi Center tozali kopesa ba cours ya informatique ya métier informatique, esthétique, coupe et couture. Fidedi Move Production, c'est toute une agence de marketing et de publicité. Oyo zali mwana mobali oyo alingaka fi wana yende apona depuis na mboka mais ye na motema ya kolula alulaki na ye kaka mobali ya na ye mobali pa ya na ye pe ayebaki te ke ye azolula ye mwana mwasi pe alobaki te ke nazolula yo d'accord na ko rappeler yo grande sœur oyo amonise makambo o ezali nango olingo sala nini do yo ye obomi aveugle moko bosiko olingi siko okende kupa mobali na yo pona nini oza pena méchante pona oza méchante yaya naza désolé nalingi natika mobali na yo nakende okotika ye te okotika ndako tokosouffrir yaya pardon grande sœur nalingi nakende pa mobali na ngai nalingi natika ndako yo nandimi sheri wana nandimi na ngai na préféré nakende pa na ye yaya pardon tikanga nakende nayebi ke na boma yo nayebi koza moto akokufa me nazokoka te yaya pardon tikanga nakende nakende nazomona yo obimelinga na gauche okokende te
yo kokende to okoma liboma okokoma liboma okosouffrir na oyo osali ngai obomanga okosouffrir chéri bébé oh nazongi bébé oh makaki ngama oh bébé ozongi bébé ok toza bien oui naza bien na tuna soko oza bien bébé yaka na eloko oyebisa yo yaka naza na makambo ebele ya koyebisa yo oh makenga vraiment bébé ok talela awa bébeli oketi moto ya motema mabe aboma ndeko na ye ya mwasi ndeko na ye ya mwasi fantome azongi na ndako na ye alobi yo okoza esika awa te okosepela na bolingo te okorejoui na bozwi obomelaki nga te okozala na ngai depe abotama mbala liboso amona moto aboma moto ya abomi akomi fantome ameme te azomi vene na kati ya ndako azokomande ye Fidèle Story na Kinshasa, Fidèle Story na Brazzaville, Fidèle Story partout. Merci na ba fidèle, merci na ba fidèle na nyonso. Fidèle Story yango yo bozota la té avec moi, votre humble serviteur. Oh bébé, naza frère Okindi. Président fidèle du Motonzambe. Oui bébé, nalingaka o makasi. Ngape nalingaka yo chéri. Bébé, cravate rouge o lati wana bongisa yango bien. Mobali o deuxième fois. Alobi. Akamwi. A bougé dans le mois-ci. Olobi. Ndenge nini oyebi ke nati cravate rouge. Bébé, eza imagination kaka na imaginer. Oza mobali na nga. Nazo sentir na kati ya bolingo. Bébé tika bongo. Okoki jamais konstantin na ndenge ya bolingo. Yo oza aveugle. Ndenge nini okoyeba ke nga na lati cravate rouge. Bébé. Nakoki komona à travers yo eza bolingo ne kotanga na makila miso eza miso na nga. Mais oui, mais nazo comprendre te ndenge nini bébé ba instinct na nga donc ba pensée na nga oui eza ba pensée na nga vous êtes sûr? Ok d'accord. Mais au bangisinga vraiment liboso lo baki pe bongo pona sengle siko lo bisu bongo ouais bébé bye mystère moko eza caché awa azoye bateke mwasi na ye déjà ya kalawana asi akufa osi azo mena eza fantôme aza na possibilité ya komona nyonso ogoti yeyo ogoti mamobomi komi tungisa te soki potopoto ebeli na komelisa yo komi tungisa te ogoti amema ngambo aboma moto aboma azongeli ye akudo bébé grande sœur pe pesanga mwana nga pesanga mwana ngai pesanga mwana ngai na pesanga mwana ngai ya pe kandawa merci na ba fidèle nyonso film eza kitoko film oyo